Voilà, fidèles internautes, merci d'être toujours branchés sur notre site internet www.congo-direct-tv. Il y a monsieur Arnaud Denvouma, le réalisateur noble, de filmé Maître Gims, ce sont lunettes, il y a Binoye Sandrine Mungoza, la valeur de la presse congolaise, toujours notre moussala, vraiment les lots, c'est pas comme la Bino PD nada. Nous avons matin au tal et mingi, que soit nous assoin ça, tout mingi, n'était sur le lot, soit ça, on a toka local, toka, car n'habité. Mais c'est le lot qui n'a pas malem, malem, tout tel non peut mais tempérament n'est pas à qui n'a pas mis son plus malem, malem quoi. Vraiment, nous avons vraiment c'est mingi, un première fanacite, n'a vu sur la PC déjà. Mbote, bonjour. Ouais, bonjour ma chérie, bonne santé. Santé bien, c'est plus quoi, vraiment les lots. Ok, comme ça. Et ça la paix bien. Moni babilo monsieur Zakato. Kuta une émission. Tu es bani bilunkas. Tu es bani mitemate. Toko sambela. Ah bien sûr. Vraiment. Et vous avez bientôt qui? Merci beaucoup papa. Nakumisi kombo na on eto du trône na yo. Yesu ebele ba mona anga boye ba eba telo koniza kati na nga yawe. Ero yaka. Yo moko Yesu zaka suke belo zaka na mandefu. Mais message o zaka nango kati na yo. Ezaka yo temto tinda ke zaka tata na onda tinda ka o Yesu masia. Ti oyepe a okufi pona biso. Ebele batu ba mona ka biso bazaka mbali mususu mona anelo mabe. Matali na miso onga na ko linga pedete na ebise ke pedenda ko lingi. Pede pa ozwa ote wa kitoko te. Batu mususu bazaka afanti boeka yemoko tali ona da baza mo siboni mandefu boe pour na fille moko na poilé na velu. Il faut ça ba recherche pour comprendre. Bamsu ba lobaka na do lobako a moi si mais na poitrine na tap à tel côté na ba na famille ma komate. Oh prière. Na za famille ma komate Yesu. Eh nazo sambela mtazo ko sambela te Yesu c'est que mulimo mabeza nzinga nzinga nanga a nzambe. Eza difficile ko sambela na basali na yo na kombo na Yesu na bondeli na tiki na cameraman na maboko no poye peto yebani te Yesu. Ce qui m'a bondi sa vie, n'a est-ce qu'on a un caméraman et un jour na vie, n'a combiné soit amen. On a prié. Ça qui prie. Nous sommes tous en dengue. On a jeté, on a prié. Prière n'a pas quoi moi jeton. Sauf ça, t'en as un dinga na bois qui est moi libanga. On sait jamais, on lasse partout hein. Et quand libanga te bois qui n'a m'lilo au tcha aïe. Nzambazo le coup. Nada. Ozara marié n'engolobaka mère de deux enfants mais divorcée. Ah oui, Naza, femme mariée, mère de 2 enfants, mais divorcée. En fait, j'étais occupé. J'avais vraiment une sérieuse occupation. Mais c'est divorcé parce que na mi bali balinga basaka nanga. Ozoyoka. Mon pali ko l'accès gentillesse mingité. Ya so l'accès mon pali gentillesse. Alors le quoi télécommande à manipuler. So ko sili ba pile à déposer le quoi table que ta TV va voisin. O moté mon non de cela qui mi bali baboya boyaka yo zalaka yo moko lo baka na divorce pour mon résoleka. Mais non, mi bali musu balinga ba fio balobaka. Pourquoi bazaka so ki mon bali ana moi musu na mbeto mono chiro lo ba atende ni fo lobaka. Ozoyoka. Biso sko défaut na so tozana ba côté kuna o sengi na lo bana bando fingo ba défaut na o si so na posa nanga. Oh tikabu. Tana ndenge na ye mutu mtana ndenge ne mutu so za ndenge mote ozoyoka mais si balingele lo musu Christian ne lo mususu Christian za mbangu makasi mais ça na dribble oui jusqu'aux za ma finga na ko soigner na ben sil tinde defuna ya ngwana nga vraiment sil c'est ça le quoi base toi ba copine tato bande mission bien tito si ça fona finga pour la nini bo vraiment na tala ke mission no mobo o fingi nani na tamala lazima kasa toki yo peno comme yo zo sona makasi pour la nini aya ba na tamala lazima pese kumbo tende kwa nata ezaka na bien monsieur bandana na bien mon moni pour bat bandolo bo na taswani sabat na taswani sabat na ba na tande ko na swani saka masa détaillante c'est comme quoi okuta na grossiste ah c'est maïe des jours à la maison à Kobaluba na mnambuka biso makaka diaka ezwaka ndeko malobe silio lobanine songo ba bonjour na expliquer que bonsoir ba pesa on a pourquoi songo ba bonne santé na l'action que na amener le quoi pépé calé ah oui autour na nini chaque question a réponse na on retourne si na répondaki mnokosko zo yana ya papa ya mama ba tata moi cité banane te munoko na so ya ngulu ya tikabu okatende ba autour na ngulu de biso vraiment mon vieux titi de Bundes Export na vie kalato zoya na vie na ngai moko mohera vraiment na château d'un bazua puis pedena dayeyo mama surtout botindenga na tuna ngolelo pedena d'inspiration penza makambo lo bakawana bakoloba ki swampa na ki swampila fozala kana mutem maman so vraiment ozwango wapi na ebité
Te omoni normalement biso to koma lokwa na ba devoir mon biso fandi oyebi qu'il faut ça ba fan no plaisir faut ba fan no ba sepela c'est comme ça hein omona na ba match musu na bando omona so tonton mona ndo vivre ne so epsinga na da match eza ya otika na ta match omona otika ta match so ka fandi mo ko lo ba ke non excusez pardon ngala ne mi bali tala ba appel. Bon, en tout cas, vraiment, en pleine émission, que te dit mata 10 000 euros, c'est quoi? Te dit mata 10 000 euros, c'est quoi vraiment? Je réponds aux questions, on va répondre. Donc, au moins, jouer un terrain, ce qui est battu, c'est que nga Messi tonga Cristiano na terrain. Il faut tiabi, il faut ça les look moi le kwanga nada. Donc, dans la suite, bayebi que nada mta na micro, nada mta loba. Ah, il faut ba seper là. Donc on a fait c'est pour mon ce qu'il faut pas ça en chirurgie ba longwanzo to na kinini ba tia kinini musus pour bino boza content ba ça là bon il faut kakabo sepila nada oui dans le bada so ba yambinga une émission bozwanga lokwa ba sindi le cœur te pour ba yemba apé bien bozwanga lokwa ba mije 30 ba grand chanteuse mais zonga lokwa ba mambili ya belle ba machala mwana ba mama kala ozoyoka engala za mama na za mama la PD msubo mona wana bana na ngana maternité vive la musique ya kipede na kangela ba ma kolotenga wemba eh oh no makasi ba ninga to bande da kipede non oui RJB pia na boka mutu mo probi ba héros dans l'ombre za muto ane da héros malinga te ba yeba tu muto mais oui bien sûr quand tu muto za apprenti au sama kam vitesse na za nangoza apprenti ça za abo. Ah oui, en fait, ngala bando sala ma ngam nga sko bolo banana nada ba vie na yo vraiment retient on tourne na médiaté parce que c'est important tenini. Na yo mona sko Monsieur mne lokwa Weranson a Betty Zenith de Paris a memba comédien na Zenith. Bobi mama comment bo sex sabaté comme tout mutu moko akoki o sex sabaté. Na moni susu boy nini boy. Na moni nini ngana bi ah boni ko tika ba ninga na stress boy. Allez anti stress nada. Dose unique. So na tonga la richesse. Te na loba mutabungo te na tanga ba komba ba te ozoyoka ngana bi oh mais bon ozo arriver te au point que ça va tout plaisir boy ndeba bisko na anti stress à l'école là ba na dina bima kabo ndamo ba tout panique nada depuis en Angleterre ba which nada donc nada yo wapi nada da kombo na ngamu ilaksa non donc souda mutabi nada donc c'est ka boy sikonga na dona ndima batundeni kombo mutu nono ya boy ngaza lokwa mwana kuluna yiso mwana kuluna kangie botuni kombo nani au Christian jamais aka au mettre bombe grenade au mettre lion train baziki ça au mettre mitraillette donc kuluna aka na kombo mo ebangi so lokwa nga kombo na nada dans na boy nada azana groupe na ye mais asala banzonzing na ba asala pas film mususu pe bien sûr nada en fait on dit tellement liboso na bandalo bananga ba vérité na ke na lingana ba ta théâtre té nazana kamada ba ta théâtre té nazana na mutu pire mutu na ya théâtre azate mutu nyonso théâtre azaka skele ou donc musika na bien sûr ponani non eza ya yo muna ndeba boma na ba ona ba ebele bazana ba bwakela ka yisu muna nzota ki mobali tige ba bwakeli tige mbasu ba bwaka mutu mbasu na tige qui me tient à mettre des graines. C'est comme on va camarade na bonde jamais mais vita bata théâtre makasi muta théâtre benga na film no to yokani caché na ina jouer na simbi nzela ndaku to fanda pour mon aka ver na ngia ki di bo glisser comme ko s'empoisonner qui me tient avec comme makasi na ba monde ba théâtre ça poison va na kende na bo ma famille no mbimba sikabo oui binonga te na liepe poison na kufi ba tsenga na morgue mon résume ali le quoi en piodi. Après na tiki pour faire na kimia wanga na date na yote munora ti na morgue la ndaki munora ti na morgue bando yoko no bando boma bino moko vraiment nada PD nada vraiment depuis bandi ki PD nada na yo film nini oyo sali sote ya yo moko sote ya baninga nungo yo kanika ka chose ngi o moni ke vraiment yango nde sali ke lelo bazo benga o na bi ke misonga moko te bandinga baze bele bazo zele sali yo pena ke lelo ko ke ba voyage bani déjà film mo ya Sinark ya makasi et puis film mo ya ngamoro ya makasi na sala film mo la reine nada ekota na Eco RDC non film wana de ça qui ba kolo ba site ba découvrir ngai comment que mko site non il faut na pesa nada mbongo ça film ekota na site na parce que c'était du wow donc na ça film la reine nada ils ala tonton mon Rems azapé artiste comédien Rems azaki mtambongo azo somba ba super mi ya ba garçon azaki tellement en fait mutaba mystique quoi c'est quoi somba ba super ma garçon et pas n'est pas grossiste maman ba on t'a tekela maman ba on de nada
Maman. Yo ne mto teke la ba. So na zui fille na zui ba superbe ya na tindi fille bimana garçon na préservatif superbe na préservatif na kena teki. Parce que yinda ki filme wana ta Canada. Ngamo na déchaîner na chaîner na déchaîner na enchaîner na déchaîner puis ça bon. So ki car eza ki mbambala et yo grand chauffeur au kumba faut l'axa expérience na yo banzela mabulu car ya ki mbambala meleka ya lokwanga nada. Ezaki première fois nada comme film mais ezaki matata et puis côté msuto zaki na Rolls azaki ko abandon vivre na film boye fi yango ko bala camarade ya Rolls Pierrot Ndombasi ndé ko ça que Rolls era outi voyage ayo kuta camarade na bala mwasi na ye Rolls abi fo bazonga na kaipse uso to coucher ya suka ba coucher ya suka Rolls a filmé yango kaipse avant la xambal no to coucher sous mais oui moi t'as choisi. Moi, c'est pas comment coucher. Peso habitué avant l'Alexandre notre coucher. Si, Rolls ça a petit bitinda ne vient ne mon boyka petit bitinda. Viens pas aux images, on vient pas moi ça c'est ce que l'Alexandre notre to coucher. Da coucher tina petit bitinda. Ya on démarque. Bilo bon ce que Canada mtako kuma. Si on a des ça là ba film no bien ça là no bien comédie no bien. Ba comédie ba to kende ba voyage ba sélectionner qui était problème ça qui na voyage ou ba pona que mo boya no kende. Ba kende Dubaï. Parce qu'on a ça là qui spectacle na Dubaï après na ça na Turquie na l'équipe à comédie. On so ya yo mo na on siko. Ya gros na on ba suka na Dubaï nga salle na Dubaï na ça sur na Turquie. Vraiment. Na ma be makasi nga ma be vraiment. On a vitesse ma be. Et puis na kenda ite que auto ke ba comédie belé na avion au poussant to fanda tenga voyager na avion ba Turquie mindeni. Ba turc et puis. Vous aimez mbali kunate. Obi mais non, kuzomba obi so to zaka so to okay musala mamba musala to sangsa sentiment na musate. Oh tikabo. Oyo mona ba tirk ba bengana que jouer na mboka na bango na yo pesa nzoto to sepela ni to okani bilengi. Vas-y après comme mbongo comme nyongo. Na OK ndape ya nyongo. Na sa kacho. Bien sûr. Lo ki panote. Mais oui, boso mtatambo na mbongo to sani. Balé on a 24 pas pamba bozo ndima no bena muno rebelo zala nango. Normalement ya ba sakana na bilo musu ba sakana na likimbite Donc c'est là on la sentiment papi le roi carte illimité bilanga eroyoka. Mais normalement, obi ne sabne lo mususu ya mona ba film mususu okomi okonda susini soko yoka posa mbali et que ana mbali te mikolana pour na taf garçon na carte pesi non nzoto. Mais oui, ngaza suna monika mbali ya guna ngo sepela oza desute. Na desko na groupe na yo obimisa PPD na damusu na kati wana po okauta msoza empêché pas un joint à ça la loi intérim te. Normalement na groupe nanga PD na damusu vraiment na no abimité mais bato bazo jouer ba PD pe ba na kati. Et na mwana moko jouer PD na mususu a jouer PD mikolo yo ba nanga qui est communiste ko ujana. Mais oui. Donc, l'expérience compte. Mon erosa pemi na maman, il faut talender maman salaka. Ba talaka ni maman ba la bilo na nzungu po bimsa bilo ko elengi. Yo bimisa ko ujana so comme prendre niveau na yo. Chele ki mtama bete. Mais non, na uka ki mtama obi ningalinga ka na laxi mutu musala a omata po pisanga su posa ya otindika. Amwana so tindiki na tindiki su makasi yo mona bitumba jaki shang na koko shaolin na koko babinga kino koko maître shaolin maître jaki shang na bosoni koko pai omonaka so jaki abeti likofu maître koko pai abeti likofu na mbata na pati dans le kaka. Ah oui, ça tombe à moi. Ça tombe à moi. Quelle expérience? Il y a un démacam. Moi, pédé nada. Vraiment, parce que c'est belé, tout gagner ton, et puis tout un projet d'avenir, na yo, qui pédé nada, na yo, pédé un projet na yo. Normalement, ba projet d'avenir, na ravana beta na ba projet d'avenir, moni to soli, c'est fona ningi sabat na banda akuti. Ya, nandenga ma bete mikolo to solo la ba beta akali solo. Ya loko ba tanti mususu na o na bimana mbali na mbali on peut to landela boy ana style congolais. Obi style congolais ani. So tali aux États-Unis. Tonton mo a 45 ans. Au monde abono ba on ba fondateur à WhatsApp, ba on ba créer ba avion. Hôtel na Chine bo muta 40 ans. Ono ba on ba ça la fusée. Hôtel na nini bo na France bo muta il y a 35 ans directeur entreprise à Munene. Mais autant na Kinshasa, précisément Congo Kinshasa. Papa moi aussi a 50 ans. Autour de nous, as administrateur général ya groupe à WhatsApp. Donc il y a format groupe à WhatsApp. Et pas à la rigueur
nga saka ba jete so sai ba jena viré na longo donc mon plus le quoi msolo mon ki ndokeza akati ya makila donc ta loka botambola ni nzinga mukolo mbimba aza ni directeur na société aka konga na administrateur a groupe WhatsApp so sai ba jena longo donc betela ngo petolo omona mutu mususu atemi bozo ba neti na peso exemple mo boye biso basi makamsu to salaka omona bébé no abiminute ozu libele opesa bébé na yo pour l'action que maman et moi mine comme okomela asuyo na mto libele pour l'action maman que moi mine on peut comer na ote omona ozu mbato beti mwana mais même libele opesi tata mo boye chesko da ya 50 ans mine kuba Chesco a sur na libelo le beta tali kofo chérie vas-y bébé vas ya Chesco vas-y à moi no tatola mbata comme la phrase ya Chesco ndé vas-y vas-y mko kata mto libé ndo luka la police. Donc c'est comme ça avec na des ratatés bikre fait pas CP la peau et ngana grossiste na des tentes c'était na sala bémission malil té donc na pesi ba kenso balinga ngamboté ba copine na nyonso ba tutu bo soutenir nada de loin Gloria Kasongo moi c'est papa Daddy Fundi ba parrain David Fundi buka ba mo ebimide mana lipeka buka ba mo mikolo mso soutenir obiki na bando boire ba te belé quand on sabe mission mon boki 40 personnes aussi ça boit 5 personnes ba kabi. On va changer, non? Ok, 30 personnes, 5 bakabi, 25 balakio. Après 20, c'est comme si on rappelait bon bayamba. Mais les bangs ne tikala. N'essaye bango ya botuna ngulu. Botuna makas, botuna. Et puisqu'on a ça en denne, sommes ta benga nada. Au bois ngate mikolo, na bio kabata mikolo. 50-50, na bois qui 50, au kabipé 50. C'est comme ça. Donc, Gloria Kasongo, moi, c'est papa Daddy Fundi, ma parrain David Fundi. Et puis, na pesumbote na ya Willy Moucheni, le code mondial. Ya Kabila nga kutavant libanga. Na pesumbote na Loris la Congolaise, kama na andumba nene na poto. Loris. Na pesumbote na nani sou na pesumbote te. Mobali ya maman Rachel Fouta, ma parrain Ted Junior, les boss Ted Tendai. Il n'a qu'à l'endormir, somta qui to quoi ampiak. Somta elle m'a bien ambon, mais Tendai qui to quoi sunambon. Ah gloire à Dieu, pardon. Et bah tout Michel Lève les grands saoudiens. Donc batunyo so basutena nada na lingi bino mingi on a bois quitter ya bozo on a bois comme nous monsieur Zebeli merci beaucoup numéro na téléphone pour na bato balingaka mo ba promotion aux anniversaire aux an mariage aux an nini aux an ongo sam tout surprise à mon nada je suis là mon numéro ils a plus de 143 89 63 211 91 donc plus de 143 89 63 211 91 c'était nada au micro. Vraiment, merci beaucoup vraiment on a vu que ben train tous parler d'habitude du partout le monde parce que vraiment on s'est plané na yamba qui pédé na boyoki oboka koyoka merci beaucoup na sayon si on a papa kapela na vraiment na peso mbote belé tout le monde très prochainement vraiment na pesi équipe technique na mobimba vraiment mbote et puis na moni cordon na deo qui kwedi na moni ndiko na biso na Panam Hervé ma brada nasima ya caméra na moni le capitaine de caméramen na moni Jean Abiko ma vraiment humble servant d'abino yo sondé mongoza à votre service tout le monde prochainement pour la prochaine émission bye.